Bande kolelo toko solola to toko yambela bino docteur Nesola ye alobi azwi kisi ya sida désormais ba sidatique nyoso tout bazala ya mutema ya kokita po alobi azwi kisi ya sida azali na ba témoignage ya bato oya sabi kisi na sida ya solo wana yango toko sola na lelo na émission ya lelo sida ezama la nzambe te eza punition te eza pe lisumu te bino bande kuya mikili ya poto bino nyonso bazakata Afrique kisa sida yango na koma fumu kimbangu tozako biki samadi ya sida toke de bongo na République démocratique du Congo et pas wapi première voiture électrique basali bongo na Congo démocratique le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a visité qui ndeko a sali voiture électrique el bosso pour les congolais landaire problème reste toujours il faut soigner un peu l'esthétique parce que si moi je dois conduire ça quelqu'un peut vous conduire je suis sûr que je vais faire un accident hein? Même en se mettant à côté, il faut que ce soit quelqu'un de petite taille. Attention. Ok. Ici ça va, ici il y a assez d'espace. Tokene na mboka Gabon et pas wapi ndeko oyo pasteur oyo tala ba vrai pasteur do lingi ba tsenga ba te ya pena ki Afrique yango a expliquer pour na nini mbongo ya africain et bon mama na Europe yaya tant révolution africaine combien oh to ba quitter to lobby voilà cette Afrique qui est là. Voilà votre pétrole du Gabon, l'uranium. Asseyez-vous là, vous allez voir la richesse là passer. Tous les jours, plus de 5 fois. Moi, je suis au rail. Je suis au rail. La richesse passe là. On bénéficie de quoi là-dedans? Qui prend ça? C'est pas la France? C'est quelle politique? Il faudra des alliances. Oui. Mais mon Dieu, ce qui fait que la Chine a des problèmes de venir investir au Gabon. Amen. Parce qu'il n'est pas dans l'alliance avec la France. Oui. Regardez ceci. Le Gabonais doit avoir le salaire chômeur, à peu près 600 000, n'est-ce pas? Oui. Bon, c'est qui paie le chômeur de la France, où il est chômeur et il a le salaire. C'est pas ton argent là, c'est pas le manganèse là. Amen. Au lieu que ce manganèse là paye les chômeurs gabonais, ça paye les chômeurs français. Donc en Europe, précisément en Espagne, pas wapi ba démontrer dans l'église au boali comme on a la carte que Jésus azala ki mutu mwindu, Marie, mère de Jésus azala ki pe mutu mwindu. Et vérité ba no bima. Shalom famille, c'est Soda et Roi Awa. Il y a kaki Awa lelo, quand la vraie image de Jésus-Christ, Soda Awa lelo na Espagne, Barcelone. Si on taille colonne Awa, image, il y a des cibles, il y a Jésus-Christ. PC image à Mundele, mais en vérité Jésus-Christ a zali noir. Si au côté on a kati, et la cible sont que mère de Jésus-Christ a zappé noir. Jésus-Christ a zaki noir, na a zaki collat de France. Alors la seconde, les allées image, il y a mère de Jésus-Christ. Ok Google, comment satisfaire les femmes? Satisfaire une femme, c'est quelque chose d'impossible. Tu veux savoir pourquoi? Comment vas-tu satisfaire une personne que Dieu lui-même n'a pas pu satisfaire? Dieu leur a donné des ongles naturels, mais elles les coupent pour ajouter du plastique. Dieu leur a donné les cils, elles trouvent que c'est trop court, et elles ajoutent ce qu'elles veulent. Tu penses que c'est toi qui vas satisfaire ces genres de personnes? Les gens que Dieu a donné la taille normale, mais qui prennent les produits pour grossir le derrière et faire grossir la poitrine. Les complexés Promax. Tout ça à cause de leur insatisfaction de leurs esprits. Ce n'est pas fini. Dieu leur a donné les cheveux, elles pensent que ce n'est pas joli et elles mettent les perruques. Dieu leur a donné les lèvres, elles colorient comme elles veulent. Les sorcières plus. Dieu leur a donné un teint magnifique, elles trouvent que c'est pas bon et elles mettent une poussière qu'elles appellent fond de teint. Et toi tu penses que tu es capable de les satisfaire? Dieu les a donné les oreilles pour écouter, elles mettent 5 à 6 trous sur ça. Elles commencent à percer même tout leur corps. Elle se marie avec un homme très riche, mais elle va faire du copinage avec son chauffeur. Dieu a même donné les yeux avec la couleur qui va avec, elles trouvent que c'est mal fait, et elles mettent les lentilles. Est-ce que Dieu va même vous reconnaître au paradis? Dieu a voulu que l'homme soit chef de la femme en toutes choses, elles ne sont pas d'accord, et elles cherchent la parité. Et voilà, nous avons maintenant les femmes dominantes. Une femme qui, au foyer, envie celle qui est chez ses parents. Et si elle repart chez les parents, elle commence à envier le foyer. Tu peux offrir toute marque des voitures à une femme, elle cherchera la moto. Mon petit, tu es toujours sûr de satisfaire ces rebelles? En tout cas,
Avant de jouer à l'homme qui sait satisfaire les femmes, il faut savoir que même Dieu n'a pas pu les satisfaire. Point final. Bana Djobour, Bana Dirban, Bana Cape Town, Bana Paris, Bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique, Mobimba. Babito s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole, tanga kara na village ya iso likamboza na mboka baole lisa. Ngiri Lokole. Mokonza mboka na meeting ya koloba. Na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino, pona ba théâtre, pona ba émission na bino, pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique. Yana Lokole TV. Sanga plaisir. Allez, téléphone na yo. Kota na YouTube. Kota comment Lokole TV. Allez s'abonner. Fina Moussapi. Toini. Bisous. Bye. Lokole TV à fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi makena kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Umoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans tiko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango. Ba Samuel, ba Chuchu, yango yo. Andika, la tsabana. Oye ne to mutaka. Elengi tala ba fest. Bana, mwana bimi na fête. Batu ba ko banga. Soko lingo somba biloko yo. Omonike. Olingo sepelisa mwana na yo. Ko déplacer na yo te. Okotika na internet. Okomona adresse na biso. Yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyonso tubuzwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo Radio Lokole masolo et pa plutôt kutana ka pona kubeta masolo ya makambo zali koleka bongo na monde entier. Oza na Bujumbura partout siko zali to na Kigali, tope na Angola, na Congo Brazzaville, na Afrique du Sud, Pérou, partout, Brésil, tala émission na bino ya ngoyo. Ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Ndenge tobaye kuna ne bandela tokoyamba docteur Nesola ye alobi azwi kisi ya sida traditionnellement
ako expliquer biso ba ingrédients na sangisi qu'est-ce que asaini ni pour la kisi wana existe c'est kisi yango ya sida eza ya solo to qu'est-ce qu'il fait ye azali mutu oyo to ko la sabino na tongo akenda ki bongo et pas wapi mvuluzu kimbangu atika matambi na ye alakisaki yango sika akobetela so pe lisolo to koyoka yango brièvement lelo kasna ndo komi kuna te ya moto ko makuna na lingi to développer dans le sommaire auto moni kuna di kolokasi yango avant de développer tika to kutana juste après ceci. Voilà, Bilenge Kititalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek combien depuis les États-Unis d'Amérique. Je suis déjà lié. Radio Locale Télévision 2. Pour s'abonner massivement. Pour ça, on a une histoire bien. Vous les avez vraiment mis ma leçon renseignement. C'est pour s'abonner au CBA. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek. Na équipe mobile ezawana kaka pona kosepelisa biso nangana bino toza elongo on est ensemble il n'y a pas de souci. Yambo to continuer ko développer ba titre kuna tika to souhaiter joyeux anniversaire na bébé na biso na mwana Aurélien Samuel Lemaire yazali bongo na Monaco bébé na biso akokisi mbula moko abagisi mbula moko na mbula na ye oyo azali wana donc bébé Aurélien Samuel Lemaire depuis Monaco na France mama sombela mwana jouer sombela mwana mwa biscuit pizza alia asepela pour l'anniversaire na ye ko bakisa mbula moko ezali masegité. Alors au nom de toute l'équipe de la radio Locale, nous souhaitons joyeux anniversaire à Aurélien Samuel Lemaire bébé na biso. Combien c'est que bien. Tant que la République démocratique du Congo et peuple na bi Congo a sali première voiture électrique ça vient na Congo na étudiante moko pesi kitoko ya kosakalate soki quand même ba innovation ya boezai ba initiative ya boe et aucune musique président de la République yemoko personnellement a visité ki mutuka wana première voiture électrique na constructeur nango ne radio expliquer to na image oyo. Il va maintenant chercher à voir si la carte ici est reconnue. Une fois la carte est reconnue. Où est-ce que vous badgez? Là, ici, là, le lecteur. Oui. S'il est reconnu. Oui. Et donc, si, qu'est-ce qui se passe? Ça s'allume. Il y a de batterie. Il y a de batterie, il y a un système que j'ai aussi. C'est tout un choix qui est là, de programmer. Il y a une petite pièce microcontrôleur, c'est lui qui gère l'ensemble du système. Une fois il reçoit des instructions, il va dire à la partie ici, fais ce que je te demande. S'il lui dit, j'ai besoin que tu déplaces la voiture, la partie conduite, il y a la lettre qui s'allume. Et directement, c'est à vous. Oui, mais qui décide de ça? Qui dit La partie puissance est de ce côté, il commande, il l'a. C'est genre de cette carte ici. Ah, ok. Ça, je le conseille. C'est vous qui avez construit cette carte même. Mais je n'ai pas impliqué ici. J'ai impliqué ailleurs. Donc ici, ça ne peut pas démarrer. Ça démarre, ça conduit. Ici? Oui, ça marche correctement. Il a fait fabriquer ailleurs, en dehors du pays. À conduire, ça? Non, moi je ne peux pas conduire, mais j'étais à côté. Ah oui, ça se voit. Mais le problème reste toujours le même. Le problème reste toujours. Il faut soigner un peu l'esthétique. Parce que si moi je dois conduire ça, quelqu'un peut vous conduire? Je suis sûr que je vais faire un accident. Hein? Même en se mettant à côté, il faut que ce soit quelqu'un de petite taille. Attention. Ok, s'il vous plaît. Ici, ça va. Ici, il y a assez d'espace. C'est vous qui avez construit ça? Oui, je suis pas seule parce que je suis ingénieur en télécommunications. J'ai une équipe, je suis d'accord, c'est une petite entreprise que je gère et j'avais l'idée de construire
cherché. Et vous avez cherché des partenaires avec qui vous... Non, j'ai cherché que des collègues. Et maintenant, vous avez créé une société. Oui, j'ai créé une petite société. Avec eux, avec les collègues. C'est ma société. Oui, je travaille avec eux. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? En tout cas, j'ai besoin de produire en masse ces genres de voitures qui va commercialiser, qui va être commercialisé. Oui, mais la technologie, oui, mais maintenant, le design aussi, vous devez l'améliorer. Parce qu'il faut des ceintures de sécurité, par exemple, il faut des fautes, il faut se recouvrir en cas de pluie. C'est un prototype, mais c'est le président. C'est un prototype, je comprends. Mais comment est-ce que vous avez déjà des études oui, j'ai déjà des études que je suis en train de préparer déjà pour comment améliorer. Et vous êtes en contact avec les autorités? Le ministre, il est où là? On a échangé avec elle. Je crois qu'on peut l'accompagner avec Julien si elle vient nous rejoindre. Moi je dis c'est parce qu'on ne peut pas faire mais si elle peut venir, Julien t'accompagne. Il faut l'accompagner soit par vous, soit le FPI. Le FPI est là. Et Julien, le ministre Palouk, il sera avec toi? Non, nous avons une fois Ah ok, d'accord. Il sera là le jour pour voir. Bon, c'est quoi ce truc que je vois connexion là? J'ai vu quelque chose là qui apparaît, connexion. Donc vous avez aussi... Il y a l'internet qui se passe grâce à ces micro-contrôleurs. C'est connecté via internet et Bluetooth. Hein? Donc c'est vraiment... c'est magnifique, hein? C'est moderne quoi. Il suffit simplement d'intégrer tout ça dans un bon véhicule. Et on a une voiture congolaise, made in RDC. Concevoir une voiture unique à votre nom. Bien sûr, bien sûr. On va vous accompagner, maman. Merci beaucoup. Félicitations pour ce que vous faites en tout cas. Et ça, c'est quoi? C'est le tableau de bord. Eh bien, en plus, écran tactile. Non, mais c'est génial ça. Magnifique. Tolongola Congo, pour tout que la Gabon et puis Maloba, pasteur voilà les pasteurs africains comment est-ce qu'ils doivent prêcher. Que l'Afrique est un pays riche, continent riche, pour ne pas dire un pays riche, parce que l'Afrique va un peu moko. Pour les États-Unis, on a États-Unis, presque continent africain bimba. Ce qui est au Sangani, imaginons ce que Sangani Afrique bimba, on a ressources oyo Congo azanango. Tout ça bimso à minerai, tout est dans l'Afrique du Sud, hein, la technologie. Si vous êtes marocain. Pour côté Kayango, Banque de la Cameroun, quelle force est-ce que commis l'Andane pasteur doit expliquer à conscientiser le peuple africain. C'est pas la prédication hollandaise. Voilà cette Afrique qui est là. Voilà votre pétrole du Gabon, l'uranium. Asseyez-vous là, vous allez voir la richesse là passer. Tous les jours, plus de 5 fois. Moi, je suis au rail. Je suis au rail. La richesse passe là. On bénéficie de quoi là-dedans? Qui prend ça? C'est pas la France? Oui. C'est quelle politique? Il faudra des alliances. Oui. Mais mon Dieu, ce qui fait que la Chine a des problèmes de venir investir au Gabon. Amen. Parce qu'il n'est pas dans l'alliance avec la France. Oui. Regardez ceci. Le Gabonais doit avoir le salaire chômeur. À peu près 600 000. N'est-ce pas? Oui. Bon, c'est qui paie le chômeur de la France où il est chômeur et il a le salaire. C'est pas ton argent là. C'est pas le manganèse là. Amen. Au lieu que ce manganèse là paye les chômeurs gabonais, ça paye les chômeurs français. Afrique. Afrique. Amen. Fils de l'Afrique. Je suis petit-fils de l'Afrique. Amen. Où est ce président qui peut dire y en a marre? Oh yes. Il est où ce président? Je dis à la religion occidentale, vous ne prendrez jamais le contrôle de l'Afrique. Amen. Si on a la paix, est-ce qu'on va prier? Non. Nous prions parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. C'est parce que nous souffrons. Amen. Quand quelqu'un ne souffre pas, c'est pourquoi un ministre ne prie pas. Les enfants du président ne prient pas. Il a la nourriture. Amen. Il a l'argent. Amen. Il a les voitures. Amen. Un souffrant qui a fait prier les Hébreux. Amen. Que Dieu envoie le libérateur. On a prêché. Le respect. Oh. Et nous respectons nos autorités. Mais à cause de la souffrance à laquelle vous nous soumettez, quand je fais la science, c'est la généalogie. Amen. Je vais te présenter à Dieu. Demande à ce qu'on enlève les bases militaires françaises en Afrique.
Qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes là, pas pour protéger les Africains, mais nous protégeons nos intérêts. Vous avez quel intérêt le bois? C'est le bois de ta mère, Jean Loiseau, Bernard Lecombe. C'est ton bois que tu viens protéger. André Loiseau, c'est ton bois que tu viens protéger. Vous savez ce qui va arriver? Ces gens des membres du gouvernement vont venir chercher les vraies églises. Ils vont venir au devant d'Abraham. Ils viendront au devant d'Emmanuel et bienvenue. Je reste dans la parole, pas dans les féminismes, pas dans les politiques, pas dans quoi que ce soit. Parce que je vais obtenir la délivrance des Gabonais. Et je vais obtenir cette délivrance. Vous savez ce qu'on réclame seulement? Ce qui nous revient. Nos petits salaires, nos petits droits, notre assurance à la même jeunesse. Vous savez ce que les étudiants réclament? La petite bourse. Et le soutien scolaire. Le reste là, manger. Vous savez ce qu'on réclame? Hôpital cadeau, école cadeau, l'eau. Je ne veux plus les câbles qui traversent de partout. L'anarchie. Je demande aux députés du Gabon, au Premier ministre, au Président de la République, venez me donner la dîme. Je ne veux pas la dîme seulement du salaire. La dîme de tout. La dîme de l'or, la dîme du manganèse, la dîme du bois, la dîme du pétrole, même la dîme de l'argent volé. J'enlève d'abord la partie de Dieu. Est-ce que Dieu peut dire amen? Parce que le Gabon n'appartient pas à un homme. Le Gabon appartient à Dieu. Et celui qui représente Dieu dans ce pays. Amenez-moi la dîme. Je m'appelle Emmanuel. En d'autres termes, Dieu avec les Gabonais. En d'autres termes, Dieu au Gabon. On ne peut pas se mentir. Ces Rosicruciens ont besoin de nous. Ils ont besoin de nos prières. À cause de l'amour de Dieu, une seule petite prière. Seigneur, bénis la Première ministre à cause de moi. Mais une cause. Ne lui donne pas tout. Coupe la feuille au milieu. Et donne la parole. Si je ne suis pas là, ne le bénis pas. L'enfant va déposer son dossier dans une société. Sors d'abord avec le directeur. Honte à ce gouvernement. Honte à la justice du Gabon. Honte à ces magistrats qui mettaient des petits braqueurs dans la prison. Et vous laissez ces violeurs, ces magistrats manipulés. Oui, monsieur. Qui a prêté serment pour la politique. Le peuple est faible. Et c'est le magistrat qui le protège. C'est ça. Comment le magistrat livre le peuple? Et il protège le fort. Dieu ne nous a pas donné ce pays. Alléluia. Amen. Amen. Quelle confession. Amen. Amusez-vous. Oui. Il vous regarde. Il vous regarde. Il vous observe. Mais un jour, Gabon, je te vois t'épanouir. Ça fait 4 fois que je parle ça sur le Gabon. Amen. Je vous vois vous épanouir. Amen. Vous allez aimer le Gabon au point où aller à l'étranger ne va rien vous servir. Je vous prédis ceci. J'ai ma main sur la Bible. Amen. Avant l'enlèvement, la majorité de nos enfants gabonais qui sont à l'étranger vont revenir. Amen. Je voulais lancer ceci. Le Gabon nous appartient. Mais le Gabon ne les appartient pas. C'est la vérité. C'est là où je termine. Que Dieu vous bénisse. Donc de bongo na Europe précisément na Espagne esika presse kabino balobaka yeso laki mutu mwindu bato badutaka nango kasi ndeko oyo a démontré yango alakisi comment est-ce que na église moko songolo na Espagne na kati église balakisi ke yesu pena azalaki mutu mwindu landa mo extrait. Shalom famille, c'est Soda et Roi Awa. Yakaki Awa lelo, quand la vraie image de Jésus-Christ, Soda Awa lelo na Espagne, Barcelone. C'est au colon Awa image, il y a disciples, il y a Jésus-Christ. PC image à Mundele, mais en vérité Jésus-Christ azali noir.
si okoti awa na kati elakisi biso ke mère ya Jésus-Christ azape noir. Jésus-Christ pe azaki noir na azaki kolata ba croix. Awa na sima na ezali image ya mère ya Jésus-Christ. Voilà bandeko balandi sika wa boye tokoyamba pona bino docteur Nesola ya lobi azwi kisi ya sida ba sidatique no sotia ya partager mission oyo partager ndeko moko azali sidatique azana pokono tinda yango na OM na organisation mondiale ya sida et sika centre ya besoin sida tinda yango po solution ezwami de pona bato ya sida omoni na radio loko télévision awa tout cela ka effort ko luka ko innover ko luka eloko mo ya extra pona bino bozala toujours à la page tala ndeko oyo azuki si ya sida ya solo sida sida ya mundele te kasi traditionnellement ako expliquer biso yes angisaki nini po eko babongo kisa sida ba nane ndesi babiki ndeko o total sibino ezali oyo to lagisaki bino ye akendaki esika bongo Simo Kimbangu atata mantambi na ye tikala ki ora atsepe likolo sika ora ya likolo aso kote likolo sika ora so kozali muta spiritualité yo okokate. Alors on a roloba mingi te vous allez malamu te to kama pona bino docteur Nesola to kaye en ce qui concerne makambo ya spiritualité et puis makambo ya sida. Docteur Nesola mbote na yo. Mbote papa journaliste boni bino kuna pe ba balandi banso. Malamu mingi akosakana te yebisa biso docteur yo zali nanu nani? Bon nakolandela ndenge tata mokeli akela batu akitisa batu na badon ina bango. Ngai naza na RDC na Kinshasa na avandi awa mais nakutanaka na Mfumu Kimbangu na 2006 na mboka Kinshasa. Na bandai kobela appendicite na hernie. Lokola nazaki na posa te ya lipaso na sambela ki nzambe. Tango na kutu na yebaki makambo ya Mfumu Kimbangu te. Na nzambe pasi oyo nazali na yango na lingi te nazwa lipaso. Tango na lala kiki ne na mona ki rêve. Na rêve na mona ki zamba. Alors zamba na yebaki tina na yango te. Ne na lamuka ki zaki vers ba 2h30. Na bondela ki lisusu na binzambe. Soko za na posa olobela ngai. Lobela ngai malamu pona ko koyo pa zali ko sosola zamba oyo tetina na yango eta na lala ki lisusu na mona ki Mfumu Kimbangu apparaître ayebisi ngai ete na yoki kolela na o mingi kasi na ye awa po ete na ko salisa yo sima na ko pesa yo mosala wana ezaki na 2006 ne Mbangu akopesa ngai banzete oyo esengeli eko kosasa na hernie pe appendicite na landela yango 12 jours. Kasi Mbangu alobaki ete soki obiki tango kobika na kopesa mosala après 12 jours na yaki komona susu Mfumu Kimbangu abimielinga alobi lokola obiki na ponyo pe oko kobikisa bande kono bayindo po ete ngai na yaki pona ya kobikisa bino pona kosalisa bino kasi bino boyebaka te bisolaka te botekaka ngai na kotaka prison kasi natikaki babilaka natikaki pe makambo ebele oyo ezali kolakisa monene na ngai nde ekosala Mfumu Kimbangu akolobanga ete esengeli olongwa awa oyo tukutana yo kolongwa na bochi na Congo central nationally Mfumu Kimbangu mwanaki na ngai kuna akufulanga matoi kuna mwani Mfumu 3 fois na 2006 abina fulio matoi po ete ofunga matoi o sala contact na ba plante médicinale eba ko livre ba secret solo na komaki penza o kabandete zali ko soufflenga pe ko lakisa ngai ba secret pe ba vertu eza kati na bandete ndela mokolo mususu nazaki na entretien na nzete o bengaka aloe vera o ba kongo bengaka badincheke na entretien na ye akome ko bisanga ete ye atretaka glycémie otobengi diabète atretaka pe VIH sida tango ya lobi ete azali ko intervenir na VIH sida ngana yimaka ntokani tanga ngana bana ko yima Mfumu Kimbangu abalaki ko yako assister ngai tanga bana ko oyekola makambo oyo wana na compte spiritualité ifo lobi ozali ko yima pona ni ngana bisi Mfumu Kimbangu lobi mais baloka sida eza maladie incurable pe eza na kisite Mfumu lobi te sida eza maladie nzambe te eza pénition te eza pe lisumu te nde akomi ko relater nga origine ya sida. Ok, docteur Nesola tokokoma esika ya maba sida na lingi afa tokoma makambo oyo kisa sida to betelo masoro mususu me na ok lokolobia yo osolola ngala banzete. Oui, Mfumu fulenga matoi bon yo pena ovandi wana
na epome na itinjili mais lelo soki nakomi guérisseur plutôt spiritualiste grâce ya mfumu kimbangu nde apulenga matoi nakomi kosala contact na baplante yoko otelema osona nzete ya manga bobeta masolo azo inspiré nga oui oh là là lelo soki nazali kotraite bamaladi wana grâce ya kosala contact oyo na bozalaki likabo fumbanga apesa yenga bona kota ya sida tokotalisa bino yango bon tokokoma kote wana tokokoma wana nalingi oexplike biso mpo tomoni yo na ntongo aboye na televizio olakisi biso epai wapi mvuluzi kimbangu atika matambi na ido likolo na ye etikala wana ezalaka su ndenge ni beta histoire wana okendaki kosala ni koto wana qu'est-ce qui s'est passé mpona makolo ya etika ndenge wana bon na ndenge nazwaki mosani na ototasi na 2006 nde fumba monaki apesanga barecommandation ezalaki le 21 août kaka oyo lendi nde nazwaki recommandation spirituelle nakende na lutendele mpo nakende kodécouvrir makolo wana alors histoire ya lutendele na mbudi na kintsuka ezali boye ntango bakangaka mfumu kimbangu na 1921 bofumba bakangaka ete membre akendeki kolivre epai ya basoda nde bakomema ye na mbanzangungu baye na ye na bishasa mondele alingaki aboma ye nde bamemaki na lutende na kintsuka bakotya mfumu kimbangu na kati ya tono ya acide sulfurique basude babwaki yango na fleuve Congo to na nzadi Congo mpo na ngambo kuna Brazzaville nde mine babalaki kosepela baza komela bachampagne nous avons tiré kimbangu bon quelques minutes elekaki batala tono ezali kotepa likolo ya fleuve Congo bakomona na mopanzi nango mfumu kimbangu alors mfumbangu alingaki akasa na ngambo ya Brazzaville nde balobi kokata kuna te sokati kuna bakondima te ete osekwe ni fumbangu abalaki kotambwa likolo ya ebale ya fleuve Congo na Kintsuka alors puissance oyo azalaki nango ntango abalaki kotambwa likolo ya mai premier pas oyo abokaki mpo ete akoma na mokili ezalaki na likolo ya libanga mpo kuna so ozalaki kuna bamabanga ezali kuna nde apprente digitale na etikalaki wana donc ntango anyataki na puissance oyo aza nango to azalaki na yango nde eketika apprente digitale oyo wana ya likolo na oyo ekelakisa génération de génération ete mfumu kimbangu azala alors likolo wana ezala mwana moke ezala mokolo soki okei komeka ekokoka donc ezali makambo oyo omoni eza pasi mpo babeti biso histoire mfumu kimbangu te moto abebisaki makambo wana mpo kobeta yango te ezalaka papa dia ngenda papa dia ngenda esengelaki abeta vrai histoire mfumu kimbangu me abeta yango te do lutendele eza na makambo minene oyo esalama kuna ntango bakoki koboma ye te atiki a point digital nde bakota susu deuxième exercice ya kokanga ye na bachaine kotie na libanga monene na moyen kodindisa sikoyo mpo adinda azinda mfumu kimbangu ntango babwaki na deuxième tour ya exercice oyo balukaki nde babomela ye ole adinda atyola me ye ananaki ayeki komona na nganda bapeshere nde ezalaki na muyaka moko boye akendaki kofunda epa bamindele nde minde alobaki na kikongo Boabou Kinkole Koumini, nous sommes arrivés à Kinkole. Nous sommes arrivés à Kinkole. Maboke na Kinkole. Et l'année Fumbangu ne mutasaki regret. Donc Kinkole Koumini veut dire na kote siko boumbu. Donc regret na izaki boumbu. Le monde la kanisa ngi zali village Kinkole. Mais donc na kama kala banobe ngo nganda ba pêcher. Donc Kinkole mutapesa ngo kombo na za mfumu Kimbangu na regret atalaki. Kinkole veut dire boumbu. Ndeli wana ayeko melango na Kinkole tin lelo na Kinkole place on ezali na okende pe to sabino ba image peut être ndebino yango donc fumu mbangu asali ba miracle bele pe aseko si 148 personnes la mission na ye ko biso tozi grâce mbangu apesi biso boyebi apesi biso connaissance ya mokili pona kata mokito na 4 magie to za magie rouge magie blanche zela avant o expliquer sur la magie wana na lingo expliquer sur à part empreinte na ya likolo wana atika empreinte mususu bon mususu ezali na Congo central na koma kuna atika silhouette na ye donc mukongo na ye ataki na nzete etika la dessin na kotinda bino pe yango na place atimolaka esala source d'eau ti lelo mai ezali wana na place oyo arekilaka moi tango bandoko ya na ye bakomaka 17h30 tango wana na mibeko alite ezalaki so tukomi déjà détenu bokomi na 18 bokomi maye susu te koboluka na mboka kabolala nde bako intéressé fumu kimbangu na 17h30 wana
balala na mboka wana nde abi ngana moni importance tokola na mboka oyo te fumbango akoleka liboso ako ta likolo akosenga tata mokeli nde fumbango akobeta 3 fois loboko ya loboko ne na mutu moi elongi na 17h30 ezoki na 12h na bandi tina kenda ba place wana na la sango pe na ba TV donc Fumukimbangu atiki ba miracle ebele tozali ka ko continuer ko tamba tokende peti na Lubumbashi tokende tina Goma tina Maniema place atika kibilemo Fumbangu eza ebele même na Mbatangu isika apa akria ki na kata prison Fantoine etikala na lakisa yango donc Fumukimbangu azali mototo yuko sakanela te azali oyo munela yebi azali yene mutu ayaki po ete aroko pese biso indépendance c'est ça. Ok, alaki soma ma spiritualité. Bon, il faut Fumukimbangu a confié une mission na ngai ezali nini ya kosalisa bato pe ya kosangisa bato kotasa bato we spiritualité la divinité po biso bayindo tozala bakoko biso o babandi biso l'origine à l'homme noir ezali o babandi koko ya mwasi ya mobali me ya bayindo bakombola bango pe ezali banani bango nde babotaki 12 banani wana koko nzala mpanda na koko kitele kinambo bango bato babotaki bana 12 toke na bamindele kuna ezalaki la meleki na sedeki oyo babengaki adana eve bango mpe bazalaki bale ya mindele mpo baboto ya mindele toke na bachinois kuna izanangi na izanami bazali mwasi na bali oyo eboti bachinois bajaponais bacoréen alors na kati ya mokili tata akabolaki chaque bato na sauveur na bango na livre sacré na bango na religion na bango mais tokomona ete mindele baye kodevie biso mission toyabi christianisme toyabi bouddhisme toyabi islam donc ezopesa pasi donc tobungi totalement mais nzo wane lelo biso boyebi oyo soki tosala oyo tosalaki na kati ya Égypte antique oyo yango wana po biso tozali baégyptien baégyptien noir oyo tosalaki makamu aussi na kati ya Égypte totikaki bapyramide alors il faut tozwa na kati ya spiritualité na bamagie nyonso magie oyo eleki makasi eza magie noire nanu mpe moto asalelaki moto apanga Fumukimbangu moto asalelaki yango magie noire oyo nyonso bomonaka wana oyo moto asala benga oyo magie noire eza magie noire te eza magie blanche moto azwi papier mouchoir akomisa yango soki savon wana eza magie blanche magie noire oyo Fumukimbangu asalelaki donc Fumukimbangu oyo ndenge bomoni atie appointe digitale na ye etika lisese yango nde magie noire nde alakelaki biso na eleko oyo ya 4e génération tokosala bamakambo osi oyo ekamwisa mokili mobimba yango mpo evaneke ngai nazali koloba meme na kati ya l'état na biso l'état congolais depuis yango ezalaka ete apesanga 10 personnes baza na malade ya sida 10 personnes baza na diabète 10 personnes baza na prostate avec son na kosalisa bango me tino le gouvernement arépondra ngai te me nazali kosalisa bato vers sida baresultat eza bon donc natindaka bango bakisalisa bacharge virale na bango examen laboratoire batalaka mpe négatif donc nazali kobunda ndenge bakisi wana eya meme na Afrique du Sud donc nazobundela mpenza makasi nazapela mposa nasala yango ekoma mpe na bacomprimé donc naza na machine ya comprimé edité donc yango tozoluka baaide basoutenir biso na mondele soki bomwaja mutu do ya mutu ebimi mondele aprotégera yango mais biso baafricain pasi mingi so do ya mutu ebimi tolingi koprotege yango te nde ezali kosala mawa mingi mais na kati ya vila Kinshasa likambo te docteur Nesola sika boye docteur sika boye ozali na chaîne ya munene radio lokoye télévision awa solution ezwamaka nalingi siko tosolo makambo ya sida yo obikisaka sida bokomi ya sida yebisa sida yango elakisi na nini sida elakisi nini eza nini sida yango bon sida ezali virus nde na otobeta ndenge alors atengai na lisolo oyo ya guerre 40-45 tellement armée japonaise ezalaki makasi très forte armée américaine ekokaka te nde baetizaki bombe atomique babokaki yango na Nagasaki na Hiroshima oyo epouvwaki badega nde na kanda oyo wana bajaponais basalaki virus ya sida bakosaka na kati États-Unis ebomaki baaméricain bametezaki yango nde bakoya kovirele biso yango na 1979 bakoti yango na Mozambique na Afrique du Sud na Angola nde ekoteli biso na kati ya RDC na Rwanda alors sida ezali abréviation S wana ezali syndrome I wana ezali immuno D wana ezali déficience A wana ezali acquise donc okomi mutu okomi kozwa maladie okomi okotopa parce que virus ya sida ebukaka ba anticorps oyo tobengi CD4 po mutu anticorps ezali lokola
basoda na kati ya nzoto ya motu ntango ezali kosafaiblir yango yo okomi ami ya maladi alors ye virus ya sida ezalaka moko me asemultiplika na bacharge virale alors ngai nazali kotiwe bacharge virale wana mpe azali konettoye makila mpo ata moto soki aza na vers sida ata akei basise makila basisa makila nyonso te ndama makila oyo ekitikala virus ekitikala wana eomonake moto akenda o après 5 ans bachange makila après 6 ans bachange makila me ngai nazali kosokola makila wana mpe nazali koboma virus wana ya sida na bacharge virale wana na sous l'impulsion ya mfumukembangu na molécule oyo basili kopesa biso na eleko oyo yango ntango nyonso nazali koganga meme na baradio meme na batv to na kati ya bainternet ete na kati ya rdc biso eza na kisi ya sida. Docteur Nesola, plante médicinale, plante naturelle. Docteur, talisa biso sikawa otrataka sida yango ndenge nini na banzete nini osalaka ndenge nini? Bon, soki oye po sida aza na basymptôme ebele apesaka abimisaka bazona bagema des gens abimisaka mpe nini akopesa mpe toussement diabète alors ngai kisi nango soki oye na yango oye mpona pesa okisi obana omela yango na babouchon do babouchon ya babidon abati na kotinda bameze babouchon wana matin 2 bouchons midi 2 bouchons soir 2 bouchons wana okotika komela baantirétroviraux oyo ya mindele. Alors, on va faire ça examen de charge virale ya laboratoire. Yo on a eu la résultat parce que ngai faut pas passer kaka molécule mais ça va pareil té. Et on a tinda bato ba kena inerbe, ba kena mama yemo, ba que ça examen de charge virale na bango ba la ba résultat la bango ba ça et ça bon, donc yango to ko bunda kaka soutien. Donc c'est ça. Donc au sangzaka nzeteni na nzeteni pepe sa okisa sida. Bon, c'est qu'un laboratoire. C'est qu'un laboratoire. Ouais, bah, ce que je veux dire, moi, c'est un secret, c'est qu'un laboratoire. Mais pour ça, il n'a pas enseigné peu bateau. Donc, n'attend ça bateau, étude des plantes avec ses vectis. Donc, n'attend pour le lot, n'attend agronomie, un agronome, à quoi il va combien de nzete, mais va verti, et ça va nzete à éviter. À quoi il va tout passer, éviter que nzete, on a quoi toxango, na mela yango, yango na na posa ete na ba tang sa ba to ba plante, pe na ba verti na yango, yango eza en cours to aliko sa ba démarche, to fond école na kata Afrique eza na ngote. Oya ko ta sa mutu nzete. Docteur Nesola, banani nde yo sobikisi na sida na yo. Bolobi banani nde sobikisi na malade ya sida. Combien de personnes déjà babiki? Bon, banana ana chasa na déjà 5 ans. Donc, dans 5 ans, on a mis de 0 à 12 ans, on a offre au filet. Au bango, pour mettre mes micolo, donc payable. Donc, oui, c'est vrai. Payable. Aussi, au Big, c'est combien de personnes déjà? Dans 5 ans, ça c'est déjà donc plus de 50, hein, plus de 50. Il faut passer Moussou, moi, c'est mon route de Bumbashi. Tant que premier qui a quitté Lubumbashi, Amélie, a quitté sa monnaie, Babi, il y a combien moins de 40. Donc là, Bamité na Chassa, a eu aux autres qui n'est pour Aqua aussi, ça qui n'est Azwan, et man négatif. Bon, ça s'appelle là, Naba, Basoda, donc il n'a pas pour nater, Moutonios, avec ça, ça y est. Donc pour la formule à Sida, c'est quand la laboratoire saute à l'école, pour nous dire qu'on livre, c'est que pour l'autre lobby, on a peu Kokufa. Maintenant qu'on a formé la continuité, on a posé la continuité. Et attends, l'école wana est fonctionner. Parce que centre Kibuki. Kibuki, c'est l'ange qui détient tous les secrets de la guérison humaine. Donc, il y a un dialecte qui Congo, Kibuki, c'est l'ange de la guérison. Donc, il y a un comme le docteur Nesola. Mais Kibuki, c'est l'ange de la guérison. Donc, sous les puissances, Fumukema, pour ceux qui étaient qui soit à la télé. Donc, il a fait ça bateau, bah, c'est bon. Et on a fallu coller la carte de soutien. Radio locale, ils allaient coller au Kanamukili Mobimba. Bande Konangai, Bayindo, si on est souvenu aux années Afrique, où il y a coller au Kabisha Lingala. Ayo s'appelle Moninga, où il y a Lingala, en anglais. Et la carte RDC, tout ça n'a qui s'est déjà sida. Ce qui peut na Afrique du Sud peut on est dans ce qui peut on est en poudre
en comprimé, mais dans la machine, il y a comprimé zité. C'est ça, et on a donné qu'on s'en va. Donc, on a besoin de koba sungayo ou industrialiser qui soit né à sida et comment on va comprimer et qu'on s'en va moyen, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, on va moyen. Bon, siko la machine on va Dubaï va kuna siko yo otaka va combien na éviter. Ba kisi yango ya sida za nango, ezana comprimé, ezana ba capsule, ezana ba bouteille, on sala ngo ndengeni. Bon la minute ezana en sirop. Donc en sirop la carte ba bouteille. En sirop en liquide. Na bouteille. Ce qu'on pose ces ali et comment en comprimé. Totuni boy, est-ce que en sirop siko o tia ngo na ba bouteille to ba capsule? Bon, na tchaka ngo na ba bouteille o ezali donc conditionné o ezali bien protégé, bien capsulé donc so na pêche au bouteille on ezali usage unique. Je me refongo la pena 4 au fongoli yango. Bon, pour la moto. Pour moderniser yango. Pour la moto. Docteur. Soutien zate. Kinshasa papa mama yo mutu ondimaka te ke maladie ya sida esilaka ezali bongo lokuta po awa na centre Kibuki ya Dr Sola soki oyeba kotraite yo penza sida kitoko pe ozongi normal net mutu nyonso papa mama boyeba ke awa soki oye komitungisa te po ezali ndaku ya lobiko awa bokono nyonso okoya na yango ezala ekindoki to pe ya lolenge nini Dr Sola akotraite yango pe okozonga normal ndenge ozalaka boyeba ke na centre Kibuki bazali pe kotraite ba maladie ebele lokola prostate, diabète, écoulement de grossesse, règles douloureuses, IPC, poison, topé ba maladie nyonso. Kasi boyo kayemoko. Vous allez médecine ancestrale africaine. Sida ils ont la nzambe te, ils ont pénition te, ils appellent le soumouté. Bino ba ndekuya mikili ya poto. Bino ne so bazakata Afrique qui za sida yango. Na komba fumu kimbangu to ko biki samadi ya sida, la plante médicinale à base aloe vera. Le sida so kufi na maladie ya sida, c'est que au miningate au mimi le soum. Si les hommes dans un ils appellent ils appellent les soumou. Quand tu dis que ça, test. N'engagez pas pour le on c'est ça ba fiche na ngalité. Ils ont fiche médecine moderne, l'union. Pourtant on a dit que ça il s'ayo. Nous tin d'ailleurs on que ça va examen on n'engagez on dit qu'on évoluer. Ndamwa to sali ko benga bino nyonso tana ba kona sida. Soki au kufi na sida c'est que yo moko o milingaka te. Qui s'appelle KISS, ils ont ça dans Medical Center Kibuki. Ils ont dit anti-cancer. On connaît comme un cancer. Ils ont le cancer des seins, ils ont le cancer utérus, ils ont le cancer du cerveau, ils ont le cancer des seins avec pleurs, ils ont le cancer, il y a pancréas, il y a estomac. KISS, il y a cancer, il y a un autre. Tout ça, ça, binonio, c'est ce qu'on connaît comme une maladie à cancer. Ils ont la base de la plante médicinale. Ce qui est solo ne peut pas décider. Santé Kibuki, ils ont une commune en Ngaba, c'est une université avenue Mwanza, numéro 3 de référence au Schengen. La commune l'ancienne, tous ont mis la Kinkole. Aux amis tout cas, il y a Kinkole, où ils ont voté qu'on a avenue, na arrêt Poado. Arrêt Poado, tous allés na avenue Mpaki, numéro 1, quartier Mobanse. Au lieu qui c'est pour Kinkole. oyo ezali affiché na ba écran na bino Congo eza ya biso. Docteur, pour la mutu abika complètement na sida, il faut mettre la combien de bouteilles? Eza combien de millilitres? Bon, pour mutu abika pena vers sida, lokola na ba machine te bungana buka ka lokuta te natinda mutu akende na laboratoire parce que sida abota ba charge virale mutu so akoza na banyama wana 1 million de charge virale ba mizango par minute na copie le banyama ba mike wana et wana 1 million bon mutu akana ngo 500 000 mutu akana ngo 1000 mutu akana ngo 10 bon ezala ndenge moko te mutu su dans 4 mois akobika mutu su dans 6 mois mutu su pe dans 2 ans. Donc toute ta vie au melaka yango mais abiso okomela okobika okolebasoma capacité bye sida
donc pona ko lobela ngo pena boye sengena na machine o wana ngamo ko na zeba ke ndenge zaki 1 million de charge virale na pesa ki autant de milangi abiki mais lokola natinda bango kuna mutu azokendela komela azomela kisi na ça va examen ya we encore résultat ke s'il ya tika na photocopie ngapa ya tika na photocopie on a lakisaka na ba TV na zoti ndo pe poka eza na radio sur na TV ngoki toza pe na TV toza en direct na radio na TV toza en direct toza en direct na TV na radio tina to tango sigo totina bino publicité tochel okolaksango bato bakomona ete nazazi kosalisa mpe bato baresultat naza na yango ya inerbe alors sida eza mali ya nzambe te eza punition te eza lisumu te donc docteur Nesola na kati desi na ville ya Kinshasa d'ailleurs na fonga ya 3 centres malgré mikakatano na tie na Kinkole na tie na IPN na mbinda pigeon mosusu eza na ngaba bato ya mwanda bazali kobenga bato ya Luanda mpe bazali kobenga bazali kobenga tozotinda kaka kisi yango eza mposa yango na baki gouvernement apesanga makoki na lokota bano oyo bafaser de 0 à 7 ans na lokotangisa bango plante médicinale pendant ata 5 ans ya pamba po bana wana ya bafaser oyo ba 7 ans wana soki batangi kaka 5 ans ya pamba ba grand docteur. Docteur, pesa numéro na yo docteur. Docteur. Voilà, barozo on nini. Bon, numéro na biso ezali plus 243 97 24 20 508. Tozongeli plus 243 97 24 20 508. Wana ata na WhatsApp bakozwa ngai. Voilà, docteur tokomi na suka balobani na suka synthèse na ostolobi a olobini ni bosi srabiso. Bon, nasengi kaka na bato nyonso bazali kolanda radio lokole oyo epesi bino libaku mpe lisungi ya kolanda biso na ngonga oyo grâce ya bajournaliste ya biso oyo bazali kosala mosala ya malamu na radio lokole bapanza sango basoutenir mosala basoutenir mpe radio lokole balanda yango na mbala nsima mpe tokotinda lisusu baimage radio lokole balanda yango bazanga te baémission mpo émission oyo ezali émission lobiko na nzela ya likasa nde tozali kotombela kaka nzambe apambola bango baoyo nyonso balandi biso mpe apambola bino yango ya fumukimba tokokutana mbala ya nsima. Merci beaucoup, je crois, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Boyo Kibino Moko, comment est-ce que Dr Nesola a lobby a vu qui c'est sida. Alors, bino bato na sida, sida tito bin de comment na sida, amitung sama souté, ndeko docteur a pesi numéro na isoko ko zoite, benga sta radio le coller to en contact na Dr Nesola pour la sida. Yaya, koyo ka sonite area ngoyo. Kolingate ko ba prépara ko somba siakei kolingate mona ba diarrhée bandi ba nini ko papa fisto ngali pour la docteur c'est le moment so to kei o sali test pena bien ba on a plan au bengi to tu en contact na docteur ba traiter yo et si quand ozali ba continue là kisi abeza sans siro non et roya et si quand ozali est-ce que komi c'est que bien merci na Chris Larissa Pelende réalisateur de l'émission oyo na assistante na ye Win Larissa Pelende merci na coordinatrice na biso Mamari Naumbi Larissa Pelende la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure ni virage. Alors tokutani prochainement pour la numéro sur la radio Le Poulet Masolo. D'ici là portez-vous bien, santé de faire artiste chap et tchara Radio Collective Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Tout le monde Kambouya, Mike Josh, bon moi que compagnie, brand, marque déposée, ya Sika, ya mwana mboka. Oyo asali pour la kotombola bendele na biso na mboka ya bapaya. Yaya, auquel États-Unis d'Amérique. Okokuta penadoki esika ba classe penadoki ba brand ba marque déposée okuti songolo okuti pakala okuti nani be Mike Josh pe ezali wana na yikolo baboye bande ko bele ba ali ko benga boso ko benga biso mais pesa biso numéro Mike Josh derrière numéro so le kayango bo numéro Mike Josh yango ata to ba numéro ezali wana bon ko benga oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail mais ezali ngo simple bandeko site yango wana yo kotika na site
soko olingi kosomba olingi kosala commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyonso tu yo okotaka na site bandeko site yango wana toteli bino site yango wana okotika na site wana donc okoti na site ekopesa yo boyende bomoni yango ozomona wana comprendre site yango wana okoti na site Mike Josh oke kote ya ils ont 3 barres na droite il y a téléphone na auto écran au côté on a marché au talib article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya ko sakala te nyo surtout au on besoin ezali wana tout ta griffe na mboka ko vous comprendre na arrivage arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo Mike Josh, bah ngai nyoso ga radio lokole. Voilà pour la papa, ça qui prenait au taper laptop, vous comprendre au laptop, dans laptop appareil portable quoi. Voilà, ça qui oyo Mike Josh. Ça qui kitoko boy. Voilà. Voilà, ça qui Mike Josh. Nyo sorti ko linga kotaka la site wana komona yango saki oyo Mike Josh et silika kate voilà na saki bino doki Mike Josh voilà hey ba montre ezali ba montre siko boye yaya toko changer ba montre le quoi na filmer montre oyo Mike Josh et ça ba ya to kata ngona ba sachet o azoki ate ozomona to kata na ba sachet Zokata na ba sachet. Yaya, ton gobet dans l'histoire to continue information, tire to ba sponsor po, et ça dit non sponsoring, mais et ça dit moi na mboka atomboli bendele ya biso a congolais ba paya. Ba misusu ba meka ki me simba kite voilà. Voilà, to attendre ngwa to bonga sachet na sima. Voilà. Montre oyo. Et ça waterproof. Ba waterproof à l'accident. Ça dit que montre oyo na la tango boye. Na ko so ko na piscine. Na ko na mai. Na koti na mai pena boye na koti na mai montre oyo ekobeba te yaya montre ni lataka soki ezalaki ya griffe ya mundele ya étranger ne mbangu o griffe wana ye soki nini soki songolo paka te yaya Mike Josh ya mwana mboka montre oyo na kodina na mai na sokolo na piscine poka tozana hiver so tu na été bobonga na plonger na piscine na action moni montre pena ya ngoyo ça ebele yaya kota na site wana kota na site commander ceux qui comprendre te benga Mike Josh numéro ya ngwana obengi yaya ko benga ete pona osenga musala epesi passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pona makambo benga makambo sute benga ka pona oyeba ko sala commande na yo pona commande obengi pona commande so comprendre te so possibilité de comprendre ezali so ko dans site o komona nyonso tout ezali noir sur blanc bandeko yaya na ba lunettes Mike Josh comment dire comprendre est-ce que vous comprendre lunettes Mike Josh yaya nyonso tout osala ngo besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko to supporter te yaya biso na bango différence yena c'est pas la ba défilé de mode ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili ba pasteur benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio loko to ko lakisa o ndenge nini yo benga ko benga yango te pona ozo ofele na talu mukie kota na site sala commande ba mission so zakala kisasa sala commande to sala wapi sala commande kota na site wa to telio site yango wana kota na site tala ba article nyonso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa yaya to na ma précision mo mukie pour ba kamu etali ba super wax hollandais na ça gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de côté télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya actionnaire na Visco baby Visco te Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande yemoko Mike Josh asa na États-Unis mais asa actionnaire problème te alors bandeko babenga kebele bandeko musu ba pesa commande on a besoin il y a 10 pièces on a besoin il y a 15 pièces et ça la maboye boye ba ke et ka prix de gros alors prix de gros on a pour na Mike Josh atekela yango ba ko ya ko tikela yango tina ndako isina to na boutique na adresse au pesa. Et c'est na yo oskokuza 50 pièces seulement. Bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement. Et ça quantité moko industrielle pour prix à mukie wana batie
eza pona ba somba en gros soki osala moya ko somba en gros te bandeko soko pesi order wana to proposola ki yango okopesa na yo order na yo pesi commande ya 5 pièces ya pièces boko ya 10 pièces ya 20 pièces boko zelati ekoka 50 pièces comme ça Mike Josh a pesa commande na Visco et puis ben qu'on livre DHL s'il vous plaît tin adresse oyo ko pesa est-ce que vous comprendre ce que pesi commande na yo na lingi na 10 pièces ko lelate ko bangate et ko ya ba ko pesa o délai oyo 10 pièces na ko ya ce que lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko donc bande ko besoin en Europe besoin en Afrique en fait na Belgique na Espagne na wapi partout na Congo na Angola bosanga surtout ba Congo Brazzaville boteka ba puta mama ya Congo. Ok, ndaka lomé ko somo mapute ouais ça mapute ya Hong Kong. Auto en anglais ya fake originalité. So mbatekla ba super wax original na Mike Josh. Bo sangisi muke bo pesi commande boko zo yango te o to loba kité to lobby. Ils appellent Mike Josh. Moi na mboka zo tombo na bendele na mboka ba paya. Te c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayiba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, les loyo, ba Tanzanien, bazo yekola avion, baza mi balé, moi si na mon bali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.